Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Bapharmacien oye! Bapharmacien oye! Bapharmacien oye! DKS oye! DKS oye! DKS oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Kusimba, kumeka, yandikele, yandikele, yandikele. O nkombo ya tata ya mwana petata Molimo Santo. Mingi ya koloba ezali mais ezali préparation ya ba fête na biso tenge tomoni ete biso oyo tozali awa ne tozali concerné na ba fête na biso, donc annonce awa na Yerusalem po maloba tokolandaka tango nyonso ya ba papa de Angenda surtout alobelaki yango tango ya mpasi na kati na lingomba ya tata Molimo Santo tozotiaka maloba na ye tango nyonso oyo message na ye ya le 1er décembre 1991 pardon 81 ndenge nini lingomba ekozalela ndenge nini nkamba ekozalela kasi mpasi ekozala na tango wana na 2000 nde makambo nyonso ekobanda tozolana te na esika wana tozala makasi ya kolanda maloba ya bapapa oyo tozali kotiaka tango nyonso. Likambo moko papa de Angenda alobaki makambo mibale oyo ekosala mobulu na kati na lingomba. Influence. La influence wana ezali nde biso ba responsable oyo toza kotambusa ba mouvement bisika nyonso. Influence
oyo bapapa balingi yango te, oyo yo batie yo mutu responsable ya mouvement yango nde okoleka mingi kopesa masengenya epai ya bana po balanda. Papa Diangenda akosaki to akosaki te yango lelo oyo oza komonana bamessage na ye ezali mingi tokobunga na ignorance. Alobaki mpe likambo ya ignorance. Na ignorance mingi babungi to babungi te ebele mikambo mibale wana Papa Diangenda alobaki pe asona ate ya bango abongola bango. Na 1958 wana accident na ye ya lukulu poete esalama ndenge nini akobomba lingomba ndenge nini. Donc eloba miete akoyoka pasi poete na kobomba lingomba, mais il faut kaka amema mukumba na ye wana yango biso annonce tozosala ezali ete toyeba ntina ya likambo milulu oyo tozali kozela 29 juillet pe le 4 août l'an 2025 pote tozwa mayele ndenge nini tokoki kotambola na milulu na biso wana yango nakopesa mwangonga na bato ya presse na message oyo tokopesa ya Papa Diangenda na tina ya mpasi ya na bomwana à l'âge ya 3 ans tata na ye Papa Simon Kimbangu alakisi ye déjà pasi oyo ya komona, mais a mérité nyonso wana yango topesi nzela na bato ya presse tozala attentif biso pe tozwa mayele oyo tokosalela na milulu na biso ya le 29 juillet pe le 4 août l'an 2025 presse. Pena elimu santu na kisasa bazali na facilité, bazali na ba facilité mingi pamba tete bazali kuna kasi bazali na nyongo batu bantu bakuzalaka na kisasa soka zali kuna solo na kukontrole kasi binu batu bazali musika na kukontrole binu plus ke bango sikatika batu wa kisasa mingi basi bafi deja bilembo binu boju na note bango basi bajua ki deja tozana 1982 elembo yango ezali nini. Donc sika wana ba mama pe batata bilembo yango mwana na libanda te kasi mukolo mususu komona elembo wana soko ezalaka na ntina nini soko kamati elembo ngo bwaki yango ezali faute na yo mwana mutu mususu aye apesa ngelembo apesi yo alunguli yo ebisto chi obi akamati potopoto chi oya ye achiango na libanda pamba te ibina yango ntina te otali soko kaina ndakwa Papa Kulutu apese bilembo akolinga te akopese bilembo te soko kaina ndakwa tata mfuma mbanza pesa nga bilembo akuloma na wana izali musana ngai te ezali musana wa tata mfuma ndo na kanisi na ibite soko bokotala kalika mwandenga wana Papa Kulutu ye mutabut butami de boso Papa Kulutu azalaki kotambala na likolo lokola toya ko kaka avion ezali kuna na likolo Papa Kulutu atambuli na likolo kusakana te mendenge nini azalaki kokendele batambuli na papa mukili mubimba ezali pasi te sikasika woto kotambala na avion kasi retanga Papa Kulutu ayako besoin na ye avion te e sika tata lingi kokende ya azalaki mindondo papa lingi bima akamati na lamba ngana kotikala te
papa li yuko bima lukuta ni bakamata ni kakasika wana soko papa lubi na kai boye na kai kutara batu azali kuna papa kulutu azali ko vigiler tango li yuko bima bakai me muke bajungi oh olungu wapi na lungu kuna na lungu na Paris na lungu na Londres na oh mendenge ni ko kendeleka papa kulutu yibi ngana kokaka kutamula isika moko na papa te ezalaki mubeko de kama nzambe ezali pasi ezalaki mubeko ngana zalaki koyiba ntina te soko tango ndo zalaki na pasi kuleka papa simo kimbangu aye alungu na lubumbashi aye kutala bisu ngai na simba te moto akusimba itata mfuma mbanza na mama ngai te papa ye yiba malamu privation ya papa na bisu ngana zalaki na mbola misatu kasi banda 1921 le 12 septembre bakangi papa tango oyo alinga yo kana na rikolo asimbi ngai asimbi bisu tango na papa kulutu akenda ki deja relégué tango asimbi bisu banda tango wana ngai zalaki na ngai privé pati na simba susu njuta papa kasi papa fuma mbanza oi soko papa yeye kutala bisu ale ba papa fuma mbanza ko mama lubi tofuka ma papa zalako ya tofuka mi tango tomona kaka papa koti na kati na ndaku ngai mwana suka ngambo tonoko ko sepela liboso papa kasi papa kusimba ngai te ngana simba yete omoni papa telemi wana tango mama mwilu ake kusimba mbana ye tango akupesa ye makasi papa mfuma mbanza ale amati tia wana mapeka kasi ngai nafuka misika wana nakenda papa ye uyo tala na ndulu papa lukola nzete uyo nakenda maboko na ngai mazalu kuleka na simba yete aza kuseka ngai mina tuna me papa de kamunini menga mutuna ko kuyamba yo simba ngate kanisa kaka isika na ngai mwana yo wuti tata na ye oyo bana musu basimba kazi yote kanisa na ndusoko ndenge ni kupeze papa ye oyo akulubana ngai tende kusimba ngai te kasi yo ya telami nakenda na sala boyo jamais soko na sali boyo mamboko nanga maleki iya telami oya kuseka ngai kasi tempo mamba ye wana na mapeka menga ya ko mema ngai te tangu wana mama kumwana boyo abandi kolela papa mpana nini ye simba yote papa kulubana ye nzambe apesi ye mukumba malamu ndi amerite yango okaka nano likamizali isika wana il faut abunda itumba na ye moko pati alunga na yango dikambwana itikala kati mibu ebele de 1921 na yaka kusimba papa mokolonga na salaki accident oyo na le 9 août 1939 mbale de boso wana ngana simba ki papa du 12 septembre 1921 jusqu'à le 9 août 1939 mokolo de boso wana ngana simba ki papa kanesa ka kesika wana tango so nazalaki na kamba na simba papa te ka tata fumbanza ye ale soko ke kwa mata papa kulutu na boma pwate to mona ye bien tango bakoya na nkamba ngaenda kusimba bango mibalete nzambe alubiete yo mtu kusala remplaçant yangai il faut mériter kusala boyote soko tosi mwana nangai kilo yo nzambe ya pesi ngai ekozala na mutuna yo papa kulutu azala koka tata mfuma mbanza azala koka mendenge nini wana bango nde bakolo na ngai kasi lelo okomona te papa mfuma mbanza bazala kupesa kabilembo tata mfuma mbanza pesa yelembo jamais soko kaye kusalisa maladi alinga kidi bosote lubi papa mfuma mbanza yo yibi malamu ngana za musika
donc soko bojili kaka nde mama mikala ube mama omengwa ba pesa kama basalisa kabatu salisa batu papa mfuma mbanza ndimi tala nano papa kulutu pena tangwa kala pata salisa yo jamais kasi kawa soko sengi akusalisa yo pana nini asengi liboso na ngai leki na ye melelo na bilembo nazana na kisasa te batu mingi soko kaina lupangu batu batunda kwate bashwa bilembo kasi papa kulutu azalwana akopesa bilembo te pana nini pesa mani bango te soko mutu mususu ayoko pesa nakenda kujwa bilembo na mutu soko pesa yo bilembo abukulukuta meme soko na lubi na papa kulutu pesa bilembo akondimane yete yangwana bokumona kana ba carte nyonso tu papa kulutu akusinyete azana maboko te akukundimate pamate musala na musala mozana mokolo mango na bana na biso bapesa bini bilembo jamais bako kopesa bini bilembo te soko moni mwana moko alingo kopesa bini bilembo lubete alingo kotosa biso te bazana droite kanisa ka papa mfumambanda na papa kulutu na mokana manzambe ko mamidi kama moko mwana oyo ya mokonji azali kumwana na kaka lokola mutu lokola batu banzo totangaka dikamwana soko totangaka te mwana na mokonji tango azali muke azali kaka na ran moko na batu banzo ezala ka boyote na kanisi bakutangaka te mwana na mokonji azali mwana azali ka lokola batu na banzo soko ko kenda kalasi bachi ye ba moko na batu bantu kasi azali mwana mokonji na ibi boko na kanisi boko tanga kate kole yezo mwana nzambe abutami na kanisi mokono mususu na tangi saka bindu kambuana awa na Brazzaville ezali na 1 Corinthiens chapitre 9 bandana na verset 19 kenda kaka na kulubanio stop kenda na pelve na mikro na yo yezo mwana nzambe car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. C'est qui parle maintenant? C'est qui parle maintenant? Bon, allez-y. Afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sous sa loi, comme sa loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu. Stop un peu là. Botali mwana nzambe zalo koloba. Mwana nzambe azalo koloba. Iye moko azala ki juif te, mais abutami na milieu de juif. Iye moko azalaka na sumi na loi na bangote pamba te abutamaka esika wana rien à faire andimake se soumettre mwana wa nzambe. Je pense que vous pouvez arrêter là, on peut continuer mais je voudrais c'est quand même batata na ba mama soko ye yezu mwana nzambe abutami na kubutama na ye tika mumunene ba angelo bakiti ba yeku beta mindule na mboka monene na Bethlehem kasi malgré même soko ezali na butu na 0 heure kasi na ntina na bango ko na bakolala ka mingi te nde batu ebele bakitaki esika wana mwana nzambe butamaka kasi mindule wana meoka na bena bana
baoyo bazali bato pamba mwana nzambe butame sika wa lero wa Herode a décidé pata boma ye mwana nzambe oli aluba na tata ne aluba na Maria mama kama tanga itokeni pamba tena moni mkonjwa na linga boma ngai kasi ajili kaka nzambe atinda angelu me eloko nini ezanga kana mwana nzambe me pamba te abutamaka parti nzambe parti mutu c'est-à-dire sokoto yake na isengo na expliquer kambo na kisasa mokolo mosusu tokendaki na plateau na bateke kutala misala kusala ba jeune eh bien na bujungi maître mbungu apesa ngai question mbala liboso na woka mutu apesa ngai question ndenge ni wana apesa ngai question alubi papa mpona nini ye mwana nzambe Jésus abotami ndambo mususu nzambe ndambo mususu mutu na pesaka réponse na maître mbungu na lobaki yango penza bien na ba mama oyo bazalaki na kisasa atoni mempana nini papa Simon Kimbangu abotami dans sa totalité mutu kasi biso tuchiye lukola nzambe ba question mibale wana ezali ba question moko très importante na meka ko kolembolela maître mbungu ba mama na lobaki na yango lobaki na bango yango na mokolo mamisatu même en présence de papa Nsomi na pesa ki bango réponse yango wana soko ye azali mwana nzambe kasi azalaka sumi na mibeko atikali mbola ntukumisatu alubi na yedi kamote asani yedi kamote adjela kaka 30 ans bongo banda mosala alingaka kubongola ndenge mususu te ndenge ilaka na tata na Izaraki ndenge wana ye asalilaki ya solo ba mama pena batata soko bana biso yewa atika to pesa binu bilembo te bako pesa binu bilembo te kanisa kaka pona nini papa kulutu na tata mfuma mbanza bako pesa binu bilembo te soko basaleka ka reference sika wana abibanda tangu wana bolubi te bana na biso bako pesa binu bilembo te na pesa binu tena na ngai pona nini ngana simba papa te azali papa na ngai et je suis le dernier de l'enfant sinon ezalaka ngai ndé le plus grand bénéficiaire de tout ça kasi il faut mériter ça comment ça donc sika wana ba mama na batata de kamanzambe ezali passe ngai moko na kubangaka tango susu na kumukuzala na kukuzala orgueilleux alors banda tango wana nzambe akulungula eloko ya pesi ngai yale ajungise ngona mabele na tikale bulungu pamba te bele l'orgueil ezali kusala batu passe soko lelo tokoko kubomana ezana tina l'orgueil pana nini ye ngai te orke nzambe achiaka biswa wana katina mukili mutu na mutu ajwa kelembo oye kokaki na ye soko bapesaka yo yango te oloka ndenge nini okuzwa te donc kubundila te pana nini ye ngai te lokola bachiye wana ekuki na yo opesa lukumu na oyo achiami ezali te pana nini ye ngai te yango wana nde elongolaka Satan na likolo yango wana nde Adam et Eve babetaki mabako pamba te nyoka alubi yo mama Eva yo zali zoba nzambe alubaka ndenge wana pamba te soko bosali boye bokumi lokola ye abien l'orgueil ye na mama Eva akwei si mobana ye banda tango wana bisu nde tozali na lisumu wajene oye Ijiki oye Deka Yesu oye wa pharmacie oye tolandi maloba ya papa jangiri tutolandi te yango eza komona na mikolo yango tozokozongisaka
tango nyonso maloba ya bapapa po tango wana biso tozalaki te oyo bazalaka malamu batiela biso maloba wana po ete tokoka kozwa mayele tolandi na maloba ya papa Mfumu Ndongo papa denge na kuntima eke musala ya Tata Nzambe ezali ya mpasi tozala ba orgueillete biso batambolisi tozala ba orgueillete tozala pe influenté opesa influence na biso bandi yango mama Clément musala ya mpasi epesa meli na bana bato nzembo nasengi na yo obayibite masambi nasengi na yo enkolo nasengi 2 nasengi na yo enkolo longisa biso na pasi oyo tosha linde na mawa na yo bikisa biso tojalaki na bowumbu njambo salisaki kino lelo pasi esili nano te na yo nde nkolo tozwi lobiko nasengi na yo enkolo longisa biso na pasi oyo tojali nde na mawa na yo bikisa biso tozalaki na bowumbu njambo salisaki kino lelo pasi esili nano te na yo nde nkolo tozwi lobiko njambe na ngai nkolo makomami na yo ebungaka te elikya na ngai nkolo nalongela na se na likolo njambe na ngai nkolo makomami na yo ebungaka te elikya na ngai nkolo nalongela na se na likolo mosala ya pasi nkolo epesa meli na bana ya bato nkolo bamonelango pasi longisa mosala ya pasi nkolo epesa meli na bana ya bato nkolo bamonelango pasi longisa njambe na ngai nkolo makomami na yo ebungaka te elikya na ngai nkolo nalongela na se na likolo njambe na ngai nkolo makomami na yo ebungaka te elikya na ngai nkolo nalongela na se na likolo mosala ya pasi nkolo epesa meli na bana ya bato nkolo bamonelango pasi longisa nzembo ezwabaka na 1975 le tozozela po tokende na colonie de vacances moto azwaki yango manzwangani. Merci papa. Merci mama Clément lokola bino baba babongisaka bino pona banzembo pendant 1971
Non, nzembo 75. Préparation bandaki na le 17 juillet 72. Oui, bande la retraite. Papa, oh, et bande la retraite, te. Non, il y a 75. Ingeta papa. Kasi makambo nyonso yo bandaki na le 17 juillet 1972. Eza boyete. Ingeta papa. Kasi o ezali papa alinga kozongisa biso siko na colonie de vacances. Il y a 3 semaines. Siko tozozela na Bongolo. 2 semaines momoto sisa na Bongolo. Na Bongolo na tozoka banzembo ebele. Retraite eloko mosusu. Colonie de vacances eloko mosusu. Lingolo babwe. Papa, colonie na biso o biso tosalaka eza kaka retraite. Kasi yango nazoloba. Ingeta papa. Donc comme nyonso wana ebandeli 1972 papa. Le 17 juillet. Yijiki oye. Tozosala ba rappel ndenge tozokolobela yango. Papa alobaki mukolo wana mikolo mibale alobaki eke tozakoteya parce que mingi bana babotami à partir ya 2000 makambo nyonso wana bango bayebi yango te eza boye te yango tozakozongela maloba nyonso wana po bana mingi tozokenda biso na influence ebandeli ya makambo toyebili mpenza te influence pona ezouta pa banani batambolisi pa biso batambolisi yango tozolanda kaka makambo ya papa Mfumalongo papa yangenda kontima yango tozokokebisa kaka tozali kaka kokebisa tozoprepare milulu na biso ya le 29 juillet pe le 4 août l'an 2025 manso bapapa esi balobaki ebanda kolekela na nkamba po yango papa balobaki ete batunaka biso motuna chaise ya bakatolike ezali wapi bongo ya bandeko na biso baprotestant bongo bandeko na biso bamusulman bongo ya biso bakimbangista yango toza komona ke milulu nyonso awa yango eza kosalama ndenge wana sika bofandi ya bapapa awa na 1989 bapapa bamonaki efandeli na biso ya nkamba ndenge nini toza kofandela awa na nkamba donc efandeli na biso ya mabe ena ngonga oyo tozali koloba mabe eleki lisusu eza boye te surtout na biso ba jeune surtout na biso ba jeune donc na 5 mois wana papa de ngenda lobiete c'est la première fois banda 1933 awa bimaka na nkamba aza kofanda nane 3 jours 1 mois tango na babandi kotonga Yerusalemi na 1963 wana à partir de 61 ndenge batiaka libanga ya liboso ya botongi temple na le 6 avril 1961 bafandaka moke na bamusicien kosala mwa mike misala ya nkamba mais babandaka na ornement ya nkamba kotimula baterase oyo ezali po empêcher mai ya bamvula po mai ya mabe ekota na amo donc likolo ya mai ya nkamba te po mai ya nkamba fo ezala protégé yango basalaka baterase wana faki na tango wana Kinshasa mutazalaka basalaka baterase wana ebandi na triangle eyeko kitati na premier poste
e bandi awa na mise e ko kita ti na premier poste ba lekisi yango na ndimbe mankondo nyonso wana pona ko protéger Mayankamba kuna na ngombe Gentsuka banda na ndako mamaki sita terrasse munene salamaki e ko kita ti kotenda kunanga ezali e kiti asima Mayankamba nde eke to esika toche ba jardin ya loso nyonso wana pona ko protéger Mayankamba mais aye ko fanda lisusu pendant 5 mois ba fête mususu azoya na ye soka ye lelo fête esili après 2 jours azongi na ye papa kulu tumela ko tikala moke surtout ba fête ya début année donc le 1er janvier ko fanda ti le 10 janvier accueilli mais papa dengi na bela ko fanda susuti mais 5 mois nwanande aye ko fanda awa atale lisusu bizalele ya biso to fandi na Nkamba na tangwa na ba jeune esika wana ayaki ko pesa biso ba jeune bokanisa maye oyo malekaka na le 6 juin 1921 bino ba jeune nde bolingo zong se lisusu kanda wana tata Simon Kimbangu ale 6 juin 1921 nini ezalaka batu nyonso ya mabe babimaka eza boye te donc kanda ya papa Diangenda na 1989 na biso ba jeune awa na Nkamba ke bozongisi lisusu mobulu na Nkamba me bokanisa date ya le 6 juin 1921 tolanda nani maloba na ye regret na ye na biso ba jeune et papa Diangenda na 5 mois efandi na biso awa na Nkamba ye mwana velela kene mama mingi ko kansi utu mfoti zola vovela kwa bantu bakalanga musicant ou bien bantu bangombe Kinsuka unu kiki ilumbukia nlongo kyan longo boy tuwidi mbati tata tomena kutulongela lumbu kiki ngaka tulende kondo kusambuko munabi kan lumbu kiki ngatu betu bawonsu tutombokele mumu Yerusalemi ba mama ba tata makamambo mpasi makala tuwidi nsangu kansi bankaka mona meso muna mana makala muna vofunda limbo kama vayimba kumole mosi mumbanza ya bobonki indu kanivo muna ntangu yi samampirene benele kutubuila kizebiko ngaba bingi ngakabatula dia kamakulu ko mudebana mpasi kansi mbadibona batela mfumu yisu kwa balongo kibani elo kayemeso bawo bakayemeso ebanga bakayemeso ko mana makala imama makala muna le 6 juin 1921 lumbukina dia kala dia muno mosida mpasi kansi wunu kiki dikitu kitika kamba dio diamude yoka dikitu kidi lumbuki lu yindulu kadin same yoka beto ngamuna lumbuki mpile yi kuku Yerusalemi ngabeto bawonsu no to bokolo bana batata Simon Kimbangu tuzi tambulilo to mone mpasa kwende kala tizi vuanda ko to kuku Yerusalemi lena mobika kansi lu vuanda kono muzinzo ebilumbelu mingupe beneka luzori tomboka kusambo mona du fatunganga mpasa ba mama e batata kuna twala mpasi Solomona pourquoi bankaka bana batuka monda kadi beto tizeivo en muntu munzo to kene na donc kana ndiamu na pasiko konzantanga minzole lengele katu nga manu pasi muina de musavombe ale tudi vuenda ko tumunzo ngonga sambu ibudidi mvozolo tuvuenda ko tumuzinzo mbeko Yerusalemi wena fulu jantalu nga beno lo foti mona nga ma gonso no mena mumbanza yayi lumu kiki nene kalu lendi ka vila kanako mbasi tu kidi mun safu ile kutula tata Simon Kimbangu lala nga ne wele yani ndabu yankaka
kansi babingi tumwine safu di wakatukidi de mdantungula tempelu de betu ida do safu na wakatukila bana bale mo mona nsango se bafutuna we kwange wa mona safu wogo bankaka bin samu ne buna butu wilanga bin samu ko na Jerusalem di ankulu kwa kala mfumu Yesu kasi ngeye mona meso bobo ngewa mona safu kwa ikile mbasi yele ziona selo kenzambi lalangane kadi ntangone kay fuana ko ba mama e batata ku Yerusalemi mboti to kiyindulanga besingombe kinsuka min kuigizi metata simuni vo banka bizila ko kadi kuntoka na sabeni ko kansi ngebo ko mun kuigizi ndanga mboto tombo kamumbanza yayi kiesi kene yakubu na wao kena vonzambi o mana vo yambalo wutu kila kuku kuna Yerusalemi dia nkulu mpasi bamonanga kansi bakalanga yikiesi diwa mwenanga yikiesi kuma kadi magonzo no mana matuzebi kuna mavanga mana benengui muna konsonzo kuna kota kima kanteto takamona muna Bible kwa konsonzo bana bafyoti bina kuzilwa kama na mvuvwa siba fetuku musadi se exame katizebe nkana nzambi kadi nkana nzambi buna kabatika watango soko ni moki mwana keni idia de muna konsonzo kota kuna bwana Bible kwa konso chambre Bible muna mfuluzole kuna bwana ma Bible mole temna kami muntu ndakitangila bobo betu ko Yerusalemi mbadio betu tateza yoya tuwiri mpela sibu batele mudia mavata mu makan ba mama ye batata lukalanga mu makan batutele le totomesegata mambo mana ngaka mambo tufitu tumoko mambo mana nga irana ulekanga meme kona ko ndo kona kuntakuko meme antoto ko lekanga meme alwando tomesago mfunu dina dia mudina vovu ide mfunu tomesa fio meme kona ko do matela mena yami kuteki soso ko matala ko tomesa kana uleka nzokete lu fote kala ya lu fote viengesa kadi dia mudina gana mono nzoya ne yami kana ina lengwa ko kadi ya modiko kansi tomesa wumana dene mfunu kibeni buto tomene tala turi yebela meme lele wambi ko ne yako kuleni ko na yemba ko muna wa ulembo kala lele wambote mbote kumodu ko kuonga ko tomesa wo kona de bonga kyangani kada so bi ko muivi parce que tabadi na vuata sukula dio meme ko na ko lele mingi ko sukula kakadina ndene yako kumodu ko kuonga ko kona ni yemba vienge saka ko umana okala momo kona yendingi mono mona kuntala mona kungiula e buku de ko deyi ntangu ale mbongale peka ke buku de mono so ngale buku de mene yama kwa konso ana ngene buku tu ko dina mona buku ko nanati mono mona kizola ko ndo meleta kambake di ambu kizola boko kiyono ko bi buku ko kansi dia kay ko nanatingi geni yetuku butokala ko mfutu e bien mambo manzambi balongelenge bawuri to malonga mawonso no baizi bonga mambo mama matadidi badio diamu nzambi kansi de kituka ne diamu de muntu kadi min siku mena ya bayola bo beno be sigata didi kuna gata dino tokala beno be simbanza yi muntu kansonge buku deni e muntu kale buku nkatu ya basaselen sasa diambu baize kungane raison de c'est vrai ba mama batata beto to bangfan sambu donc ko konsoana o kwenda na tebuku de ko deleta kuvila kani doko mono konso kuna bona kungiula ka parazara tumonani yako papa twale buku de ko weni buku samona gana bantu bafunda tata simuni kimbangu talabu yani bakatele bantu ka bafuta ni mpako mundele bukayiza lwaki to yani kimbangu twale buku bukagane buku mpako wafuta sadiri mwini fo bantu bana wona bawunini
bamame batata kalanga yebu kuja kuja kimwanda kuvila kane kodi amudina c'est-à-dire tukala bakubama de ambo batolongele kuna ngombe kinsuka zono munsuka tukala bakubama kadi ngizula mwana muntu yifina mane bututala mamu masona mamu na ntango mpile yina ani ngizula mwana muntu yoyo kyalumbu ikala batate ba mama bubutuna ga fuluki aki bankaka mudila bena mudemne kami bantu kana bana bakisi kalamba do beto bakisi wanga pen samu witowa ngeye mono bubu bawo bana ngizula mwana muntu yifina mane bawo ilueki bele bo abona contrôle basalwa to ale beaucoup diako bot kona natingi bi carte beto bankaka katu futela bet mpasu to bakaka to sueka nkatu mama tata kuna mpaka zikala koko bukena vo beto kibeni tatamudila kani mpase kana wete Yesu Kristo tulanda bi carte bi na tufutila ngabio ko kadi negligence mu carte ka koko do mbaya talakati boyi bukena vo tatamudila vo kani mpasi kana wete Yesu Kristo tulanda butu salu swanga zinsi sanita ko zingi bitaba ko lutel buta yoka mulonga tawza ngidu sindo ki konda kan silu yogo so sawona kan sin sane bilu yogo so sala ko muna kumba sey mwana mwana verela amen Kamba oye tolandite alobili mingi na Kikongo atakutu momoko ya lingala achete pona nini ezalaki aona nkamba yango papa pasteur de la ville de Nkamba wana ndi papa Diangenda apesi yo réponse ya likambo oyo asuka oyo kosilisa ete le 29 juillet oyo ezomonana soki ndenge nini wana malamu tozala mayele papa Diangenda asi alobeli yango oyo tozobongama na Nkamba tozali bana ya Nkamba eke le 29 juillet oyo ekozala ndenge mususu mekasi tofandi na Nkamba papa Diangenda alobeli likambo munene kuna na kati koloba te eke nga naza mwana ndako naza na famille tata Simon Kimbangu soko to cité wana foti na bango te tolandi te oyo azana matoi ayoka oyo azana motema na bomba biso musala na biso batikela biso ya kobimisa kaka ba message nyonso ya papa Diangenda ya ba papa likambo nyonso oyo ezana lingomba aibango si balobelaki yango soki tobimisi ba message yango te biso tobombi yango kana motema wana tokomi coupable po tolobaki te mais tobimisi yango publiquement monde mobimba baza kolanda biso yango toyoki papa Diangenda lobi makambo ebele mpeve imosikansi nkayilo muntu wewan ndenge tozali ezala na kati na famille papa Simon Kimbangu ezala na kati na lingomba ya tata Molimo Santo molimo ezali moko kasi likabo mutu na yamayi donc attribution oyo bapesi yo na kati na lingomba ya onde oko landela ezali préparation ya ba fête na biso ya le 29 juillet pe le 4 août l'an 2025 ndenge na bimi boye ezali na etinda ya yemoko papa Simon Kimbangu Kiangani na bimaka te soka tindi ngai te tolandi yango na ba message nyonso ya papa Diangenda mutu na matoi ayoka
emitema na biso ebomba pe tosalela ndenge batata batutaki koteya biso na silisi bokombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Ajenoye na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu ya mboto tonda ma tei makasi tozu epa ya tata na biso ba oyo tomemi biloko ya kolia tokende kotika epa ya papa dikisi pe tobosani te tango nyonso soki tosangani sani wana oyo etiamaka biso nyonso toyebi tobosana te kuna na ndako ya Nzambe nde kaka tozosalelaka soki ngonga ekei bakorale nyonso tokoyemba mbala moko pe motei o respecter échéance tozakaka au moins na prédication ya 15 minutes 15 minutes po ete tobundela pe makambo mosusu tango tokobima libanda bika tokubikeno moko totonda lusia musu ye lusiku musu tutambuli kwa sedi eto wa Nzambi eto muzola kwa se mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedeto sindika bana bako musamu tobondela nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Tata Nzambe nkolo Yesu papa Simon Kimbangu topesi bino lokumu na maye oyo bozali kosalela biso tango nyonso. Lelo so lezali mukolo na yenga le 27 juillet l'an 2025. On a kati na Yelusele misoki carnaval e salami na ntina mususu te. Papa Mfuma Longo, papa Dengenda Kuntima, na 5 mois olobelaki likambongo. Na tango na bozana milulu esengeli bobongama. Kobongama oyayo tata Nzambe ezali ete kokanisa mikolo yango ezalaki ndenge nini pesika oyo ekomi ndenge nini po ete tokoka komilengele. Awa tozali komilengele na tina milulu mibale na le 29 juillet maye oyo masalamaka kuna na lukulu na tango wana ezalaki nango kunda masango. Kasi na le 29 juillet 1958 ekomaki échanger kombo e comité lukulu. Pe maye malekaka na le 4 août kuna na Kananga na 1951. Maswana kaka na nzoto ya yo papa Dengenda Kuntima. Tango biso bana na bino ya Lingomba oyo tata Simon Kimbangu na mokili mobimba tozali komilengele na ntina ya milulu wana. Likamboka tozali kosenga tozali kaka bana bolimisa biso na mabe nyonso tozali kosala
po ete na milulu na biso wana tokanisa nde pasi ya yo papa Mfumu Alongo, papa Diangenda Kuntima. Ezala teke tomemela yango na bumwana, tomemela yango na solo, na nzela ya tata Molimo Santu, na boyei na yo na mbala mibale na nzoto ya papa Diangenda Kuntima. Yango tosengi popesa biso makasi, bolongola biso na mabe nyonso ya biso bana, bolongola biso na ba influence ndenge toza kolobela yango, pe bolongola biso ba ignorance nyonso wana ndenge toza kotambula na lingomba tata Molimo Santu. Manso tosengi yango eleka na kinya, pino bolobaki yango ete milulu ya papa Kisolokele yango kaka ya papa Dialunga na pe papa Diangenda Kuntima. O ezali ya papa Dialunga na yango kaka ezali ya papa Kisolokele, ye moko papa Dialunga na pe papa Diangenda Kuntima. Ya yo papa Diangenda Kuntima ezali paka ya papa Kulutu papa Dialunga na pe ya yo moko. Maso maleka na kinya, tikete bosalisa biso tozala bana ya botosi, po ete tokoka kolonga na mukumba makasi bopesi biso kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Twende nukiambote. Un protocole. Ils sont nyonso tozali ba jeune